base intention Jolie Kalunga yobe mususu zwana okiti ya kovanda nano tala biso soki ba fingi elongi mabe Yesu Christ ni beauté ni éclat mutu aza na beauté koleka biso no surtout Satan na ange de lumière voilà mais tingande bato ba finga ngai elongi na garçon na litutu wana donc elongi na zaka nango na landa Yesu donc na ngai na Kalunga soki toza mabe tolandi grand frère na biso Yesu mais tokomi koswana ekomi epela bimi au moment où bino bosala makambo wana biso batu ya media to sepela nango fallait d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il fallait Jolie Kalunga amekaka komelango. Yo mutolingo koma ngoti. Mais bapeki saka mutu azokende. Eleti epela oye bisenini. Bapeki saka mutu ya ilera mungwa te. Tenga na prévité. Oh dendo ya ke bovandi dendo. Epela azande konanga. Ya liaka ngoti. Koti kabalo epela azande konanga. Auti koloba ah mutu azala lesbienne azala PD etalier eza vinaye. Alors on a pas si devoir boy. Asunuzolo la duchesse na mwana utotanga komunani. Bana kini bana RDC botuna ngai niye agence rapide multi-service et même les bino ba solution pour le voyage na bino yoka surprise agence rapide multi-service et bon les bino ba visa promotionnel na mbongo muke pena na tango muke au voyager au kei na yo au tindi famille to pema na ba kei kotanga na mboka ya bapaya yoka bien agence rapide multi-service eza ko assister bino na lomangu nyoso pona boza ba visa ya 3 ans toza na visa ya 4 ans toza lisusu na visa ya 5 ans soki olingo voyager na ba pays oyo Canada France Mexique Brésil Italie Portugal pena ba pays mosusu oyo totangi awate. L'agence rapide multi-service vient au devant de vous présenter nos différents visas promotionnels pour des destinations telles que les États-Unis, la France, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l'Italie et le Portugal. Vous qui aimeriez continuer vos études à l'étranger, l'agence rapide est là pour vous accueillir. Ozali na posa ya kosala assurance voyage. Yaka na agence rapide okosomba assurance voyage na yo na prix ya malamu pe ya kitoko. Ozali na posa ya billet d'avion pour na ko voyager Lubumbashi, Kasai, Katanga, Bamboka nyonso ya République démocratique du Congo. Yaka na agence rapide okozwa billet na talo ya malamu. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence présentée par moi-même Scotty Kabalou, la justice de la presse. Vous savez que dans cette émission, je reçois beaucoup de gens. Aujourd'hui, je suis avec Jerry Kobertox, dessin et site. Voilà, il est Mbanga Danger avec lui parce que c'est un comédien au départ. Et Torosso, la peine Mambo, ils ont les galons à théâtre. Vous voyez que le théâtre, les a divisé en 2 parties. Une partie, ils ont pour soutenir Anse Zolo, pour défendre. Une partie, ils ont défendre Mama Kalunga. Vous voyez, Mambo, ils ont les Kanakati. Anse Zolo. Avant d'abord on a passé parole et pas invité Nanga. C'est un peu pour revenir au début. Peut-être chaque au début il y a histoire. C'était Anse Zolo parce que c'est lui qui avait fait une publication. Avec une publication on a ça on a l'été. On a Chombo. Il était avec Céléo et puis attends il combo il y a moto bazalaki il y a 3. Basali mambo asalaki na téléphone vidéo asalaki na téléphone yango nde epanzanaki après et okomati pas Kalunga sali sortie médiatique avec Vincent Tulizi. Kalunga a dit des choses parce que boyebi que Anse a finga Kalunga alobaki bon ko finga te Anse azape humoriste peut-être ça yela ki on nenga ba blague l'intention c'est ça la base de tout ya nyonso oyo intention oyo Anse ça yela ki vidéo wana. Est-ce qu'il y a une intention, il y a injure ou bien c'était dans les blagues? Parce que c'était un humoriste. Alors, il y a Kalunga qui est Kalunga Kalunga qui est côté. Kalunga a répliqué que Naï moi na en soit qui vacances na kin ngana mona en soit na copie collée dans au kana. Dire que en sabota mon elongi mabe. On s'est révolté. Alors, il y a Kalunga. Comment Kalunga va toucher? On va toucher la femme, on va toucher la banate, on va toucher la libota. Tout le monde a biso na biso, on théâtre. Et puis ici moto, et puis la vue par ya Kalunga. Et puis ici sous moto. Avec Jerry sur la Marambouana, mais avant de commencer, je dis d'abord merci à mon vieux Bruno Lubika, Mbongo ya propre les boss
Bruno Lubika, Mbongo ya propre, je te salue là où vous êtes mon boss, sans oublier le boss, le millionnaire Junior Bouibou. Nana Mabele, on a limité à Junior Bouibou, le millionnaire, je te dis merci, sans oublier aussi mon ami Ricky N. Rubio, Niki N. Rubio, merci pour tout, on est ensemble. Jerry Kobetox, mon ami, je te dis d'abord bonjour et bon après-midi. Bonjour Scotty Kabalo, Bogar na bisa presse. Aïe, tout l'andara. Bino boza fierté na bisa presse. Bon, mon il est tingana na beauté deuxième république. Bino toza ba beauté mo boye, so toza na jido to bunda ba dernier combat. Combat liboso to bimisa ba bino. Bimisa ba Yves Pam. Voilà. Bimisa ba archevêque nani de Ronangai, Mike Lokamba. Aussi. Voilà. Okay. Donc vraiment en tout cas Moussa nous ça la bien et puis nga baki moi na omeli pe na Moussa na mo préparer na pesa bino ba trophée. Voilà. Gros ça la pena Moussa la mo en tout cas na féliciter yo. Voilà. Jerry Kobetox Mobala Litutu, procureur de la presse. Voilà, ça dit tout à procureur de la presse. Donc ça bilamba batu ya Boanya. OK. Moni na bandi télé kala na sambela nzambe leo na santé interpeller ata na association o ya pembeni na biso te ko nini to ba koloba. Donc bata poto ba bebi sanga chaque fois on est intelligent alors pour la savoir intelligence wana lelo na zana touche na komi procureur de la presse. Voilà. So il dit Kamweza Interpol de la presse c'est photo kata. Donc nazawa en tout cas la question za yo bi anuza yanga en tout cas na opesa bote na Brinette Malula leki ya batu ya Andy Malula na opesa bote na ba congolais no surtout ba linga Jerry Kobetox na bosanité de retour encore joueur na biso Diogo na biso Tadi Ati Etekiama na vita et puis les mamabidi non les mbongo te fona les mbongo na mais nazo zela pe na mazembe pe na mutu na ngaza kuna ane wazo beta danger Pepito Baoso les joueurs les plus frais joueur Bogar ou Likamuleka Tania Baoso. Voilà. Voilà, je pense que j'ai déjà évoqué, annoncé le sujet principal et émission déjà Isa Marambo Zoleka maintenant entre Ans Luzolo na Maman Nabisu Maman Kalunga. D'abord si photos on appelle la Naibandeli Ans Luzolo c'est un humoriste parce que logo Batbatul Baming c'est l'intention. Est-ce que vidéo à Sala qui en a vraiment pour attaquer injurier Maman Kalunga ou bien c'était dans le blague on est à Sitaki Komba Kalunga. Moni lelo Scotty Kabalo Moni lelo ngana bien joli Kalunga bien. Magana va ene mikole belete ba tout on bien ba to jero vana ne mikole belete mais azani de konanga théâtre. Moni joli Kalunga za ba jara bato balinga ba jeter. So tali pe na balinga ba jeter linga ba buzo ba mo boyete. Ansuluzo lo biso to mesana ne bongo. Et puis joli Kalunga pe a mesana na kasulu afana na ansuluzo lo peut-être ko ebele ko lekanga. Mais akoka ko maîtriser été asuluzo la salara vidéo mo héritier au moins niveau biso ba héritier net aussi liké la gai mais les cas on a compte ya comédie donc asa humoriste mo so likambo salami mais ansi yo pe na peso conseil comme quand on sala comédie à politicien té pour ya politicien ba okanga ba inaka ba asa ba comédie na yemo bo sala biloko na penga pe na ndo sala soki na politique longo salami na na on comédie papa chéri ko ta sala le moi j'étais bloc na sala on peut théâtre ba ta BCBG ba finga na niveau mo yo saka na leader na biso to ça ba humoriste voilà fallait d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il fallait joli Kalunga à mekaka ko melango à comprendre ka ki d'ailleurs ba ko melango mais la réaction à joli Kalunga bon muté manaye pe voilà Amélie Petro alobi ba vidéo ezebele bon moni koyoka pe ansalobi asenga ki pardon ansalobi ngo asenga ki pardon c'est ce qu'ils a qui et puis muto a publié ki ngo ayebité zaki nango comédie ba ndeko sala déjà kwa ngana sali comédie mais longia Scotty Kabalo voilà place mon boto sala ki après bato mo ba sali nini ba publier ngo vous comprenez donc zaki pe tension te ka afinga ya joli Kalunga za mabe soki ba finga à la base intention et puis joli Kalunga yo pe mususu zwana okiti ya ko vanda nano tala biso soki ba finga longi mabe Yesu Christu ni beauté ni éclat. Quelle est la Bible? Yesu a la beauté. Nulle part va signifier beauté. Tout le monde a la beauté. Il y a Joseph, mais Jésus n'a pas de beauté. Nous tous avons la beauté que les cabisons surtout Satan ange de lumière. Voilà. Mais tu n'as pas de faire un elongi elongana garçon ali tutuana. Donc elongi na zakana ngona landa Yesu. Donc nangai na Kalunga. Ce que tu as mabe. Tu l'as dit grand frère na biso Yesu. Donc ezalo ko dikamba osilikate ya kokoma lelo e koma lelo. Mukili mobimba bakomi kotala biso ne tozo fingana to kwa ko bomisa ba ve masasi na tension
to quoi comme ça ba kulutu na biso to tikela bango le to batela bango tala papa Kwedi nenga kei et le bête ndeko nango le to fana to réfléchir to la sabatu papa Kwedi azala ki nani to komi ko soir le bête ma top vraiment je te salue en tout cas malobane touché ngai mais to komi ko soir na e komi epela bimi au moment bino bo sala makambo wana biso batu ya média to sepela nango OK bon pesa biso matière mais na matière on peut biso letinga na zona théâtre et puis aux autres na za peso chroniqueur si on a place on azoka passi côté la epela va na kiti akomi ko démarrer ndeko na ye ah c'est pas kuna comme ça la vérité epela za mutalo lemo epela kuta za lesi to ya wa bana pena bato ba bébé si théâtre ya mambo en ça ici biso bato ba bena ba bébé si théâtre epela fait partie alobi kutuke na makambo wana 7e bagarre, il était dans ça, mais quand même, il a se converti ça, à se pardon. Mais tout à l'heure, on a lobby que on se nous autant à sali et l'okwana et sali polémique wana à s'excuser pas à si on a Kalunga. Mais tant que Moni Kalunga, malgré excuse wana a yo qui a ngoté à consommer ngoté à sali sortie médiatique. Au moins était quelque part au rôle baké. Bana problème peut-être qu'il y a Kati. Il y a un lobby, joli Kalunga, ya joli Kalunga, neto misana ko benga e. Amesa alingara ba jeté. Aza muto alingara ba sale blague té. Alors peut-être quand les peu baza muto alimbisa muto facilement té. Peut-être abomba on a mutema mais ngai lo on a moni mabeza nini. Ngana yebi joli Kalunga linga ba émission té. OK. Combien de fois on a proposé une émission? Alinga ba émission. Ça là quand même le pas nani pas à la duchesse hein. Tant la duchesse ça la vidéo ça pour na bata comédie qui a très à gobe balobaki ba vérité. Joli Kalunga au pire ça la ya ngona le bit alinga ba émission té mais so ko tali pe yepé. Akoma ko bimaka na ba réplique. OK. Ya la duchesse a réplique qui? Mais ce qu'on le lopé. Si à l'état émission on a même sous émission les akina ngalo belane carrière na yi. Mais le kola l'émission nous a préparé le col de l'émission nous peut journaliste à tel habité to tomber le konini to so to pesa pour na minute ba pesi matière on se comprend nde ba tombola ke loko wana et loko sali déjà soki ya de cela ningi en salobi inani voilà il y a joli Kalunga zaki na raison na ye asa la raison barbitre ya ye ba supporter si ya ye ta le ba fanatique ba pesa raison donc raison ça montre zaki na mité zaki na mutema asa za ndeko na biso to couper ko soye to tcha na moto te asa ki comédie mais il fallait pas écoma na TV moi étant que procureur de la presse na pesi bango liberté provisoire soki ba meki ba okina kasho parce que maman Kalunga lobi yango pena ndenge pe ya ninga sola lobi on a plus de 4 vidéos o ya bomba ngo ba flash na ndaku na ye soki amoni moment opportun o pena ke leki a okina ngo pas souci aya nango pananga procureur de la presse yé epela la duchesse Ansuluzolo procureur de la presse a ebisi bango esili s'il vous plaît esili donc aussi ça on a fait une émission si on a une question par rapport à la réalité les autres esili koloba on esili koloba mais epela tant azu par ya Kalunga azu on a ndenge nini ba yo kana raté na ans ou bien azu kaka ke l'être faible une femme tant qu'une femme azu kaka na genre na ye pour défendre Kalunga soki lelo epela zui place na ye nazomona batebele pe ba oloba epela yo kotango eske makamwana etali yo te toza bana ndaku moko bana mibali mibale bana basi pe mibale na minitio ansi nous ba swani na mama Kalunga bana tata moko voilà siko ya mwasa na tikala okotela ndeko na mwasi kasi ça bon ça normal akoti makambu ya Burkina Faso te akoti ya Rwanda te akoti pe ya batongi ndaku te ba mason te akoti ya bato théâtre donc bango nous sommes famille moko mais akoti on peut mabe ya koloba ke ansi nous la gena poto a changer te ansi nous la muta ba cote donc voilà donc ara na nzota mutu anzala sotali ansu te wana a relancer kaka makambo mama Kalunga lobi biso surtout na kala muta kitoko azalaka te yango bato ebele bango misa ba photo na bango muta kala la kitoko na kala azalaka te mais ba réplique pe mususu so tali pe côté ya epela ba réplique mususu pasali eza normal te eza trop loin ezaki likamuya bo suka peut-être bo finga ye moko ans bolo bana ye moko ans ba toucher moi et puis bo finga ye pe ko toucher pourquoi ko finga ye asaki comédie bo comprendre ngo parce que bo toucher moi na ngasko le ko mo pesa nga kanda était que procureur de la presse tala moi na ne ba ko mo tiena ba miniature obi ke ba stressé moi na minute c'est ça moi na ko to yebi kutu azarana papa na ye na ba comédie le kaka kitoko peut-être papa na ye ba te bele ba tenir en rigueur moi na continue na réseaux sociaux papa na landaki ministre moko député moko le photo to e baka tanto boko la ban moi na déjà ba déjà elo ni moi no lingi en cela me so va na moi ni puis bazana mboka poto ateli moi no yo
yene pena zanga. Mais c'est comme s'il fallait pour Papa Tali. À mon avis, le roi, moi, on est à moi si malka. Attends, moi, talent ya musique. À moi, de côté, ça y est, le seul monde a fallu à moi si. Voilà. On a pas concert. Et ça, quand biso de Afrique, tika moi na longola moi na makamwana, ba kokotse na makamwana ya koma mukolo. Voilà. Mais biso ba jira ba na bali kana ki mukolo, ba ninga ba na 17 à 16 ans, biso to ba na ba 30 ans. Obeti carrière muke. Donc as nous la timbi, a continue à ne bon mais a continue pour na ba rando te. Na ba rando na biso to fingana. Nga lelo mwana nga bike mwana ngai. Azala miniature na ba émission. Lelo ba fingi misu ya mwana ngai lokola azala mo misu 5h, ba fingi pas ya ser na bino mo na Canada. OK. Ba toucher na mo. Ba toucher mo na ba su vidéo mo na ba su na photo mo na ba tie na émission. Ezo le kana ba chaîne, so otali yango beti. Au moins parmi les missions ba finga nga. Mais natali pe na bibo mutongo pas zo luka gas na fingi te na occuper te. Mais ça fait très mal au cœur. Il y a autre moment que c'est l'élément clé au c'est révolté tina niveau. Oui, ça a raison. Ça a raison. Comment na bino bosuka bino na bino. Makalunga pe batu musu ba oloba na bino pe basongi songa réseaux sociaux. Ba susu bo kataka likambo si la raté. Bo oloba ke mama Kalunga fingi mwana asti alobi ki akokana na ye. Tango mama Kalunga on reconnaître que asa finga ki elongi mabe. Tango alobi ke mwana asa zwinga carrément fingi indirectement que mwana na elongi mabe. Elongi mabe. C'est ça que lui bien. Totonga na mo mukie. Na pesi couple Luzolo ya Ans Mbote donc la famille Ans na pesi ba Mbote. So baso tali Ans Luzolo tali moi sinae. Mwana na la nina. Mwana fala ndaka baboti mibale. OK. Kalandi Kalunga ndenge nini? Alandi nana yisibino kalandi Kalunga. Nana yisibino kalandi Kalunga. Oh. Ba Kalunga le bon émission. Tala pe longa mwana na pas landi Kalunga te. Mwana naza azaki toko. Kalunga pas mabete. La plus belle femme du monde ezali mwasi oyo luli. Kalunga bayana na mobile naza mobile na ye po amona kitoko danger. Yo muto atomoni mabe etali biso te mobile na balaye. Eza pende mona mwana biso muke mineur wana biso finga lelo aza mabeti et ça mwana zoko na poto amelaka miliki moko bien filtré. Au moment où bino batebele zo finga batu lem su nzamba pesa bino bana ki. Bana lem su la vie na bino basati. Donc ngai po na ngai en tout cas ça faux débat. Ça faux débat. Ba protéger moi na lobby akepe musika alobi yango que Kalunga ndaza pitona ni epela ndaza na ba mbaso ba ki la wana izana ba cause ya parce que alingaka ba basia bato alobi yango clairement. Voilà ça secret professionnel. Secret professionnel. Secret professionnel pour nanga. Que le mon a écouté liara ko publiera mo wate. Ka se bimi pour na nini pour na ku ope ba beti. Pour circuit et le bas de Emmanuel Chada. Wa fingi yo maman no besoin que ça maman na. Vous comprenez? Mais ce qu'on t'a dit le epela mon émission le bi est-ce que ngaza les bien na liboso. Ba les bien quand même. Balte animi ta le bi ka ke est-ce que ngana za les bien na liboso. Ba les bien kutu ba so mamba pangu. Ba so sala lango boye. Moi na vie to occupé ko jijaka batute. De kulus na bango botika bango ba mima. Epela za la lesbienne. Aza la lesbiennité botika le kulus na yé moko. Yé moko mutema na nzambe na yé. Ya omoni moi en tant que procureur en sous le zolo. Mais surtout il est sorti médiatique qui n'ezaki pena s'attendait. Kangela nga photo après ce sukolara. Satan kangela nga photo ya wese na bino. Ya wese on a kota da zongo ya malamu. Donc moni sorti médiatique mo Poutine pena. Donc les a Poutine a beti Ukraine a tumbi Ukraine donc pour nga na bisaki bango tant que procureur botika biloko wana. Tikango. Bozo pesa ba yaka otala leti mwana mobo esuki azali na kimia wa. Lianzi. Oyo totaki kombo nga otanga kombo nete azali na kimia wa mwasi na yaza mwasi mobo aleka na ba cameraman po ba saila ki musara ba chaîne na ba journaliste. Azwa chance mwasi na so pa bengisa na poto e sera azali na kina banda lukanga po nga batebele jenga ngaka na koma ka lokola esprit lokola yo. Mais bande ko akome ko ya place au stage akima sisa courte asaeli chronique awate o ngana to saila awate o yo vandi si komba ya ke sala on a poto komi papa YouTube pona nini bafuta ndako a poto. Moi si akomi jigolo akomi Mario tala zongi sibiso na nzembo alwambo muto otangi komo bi komo nani Lianzi atangi na komo parce que la collègue na azofinga belle vie. Mais moi si na so tali tentire moi si ne on est bas on baso ba traiter basi ba po ba tentire ba bimisaka. On entend ba komo na ba moti ta tentire moi si na zana d'ailleurs il doit finga belle vie bozibe belle vie bon matisse belle vie est-ce que on a dit na lobby ceux qui ont finga belle vie ceux qui belle vie aza oyo ya zo loba wana
parce que oyo azoloba na ke Bellevue aza intel Aïda aza intel soki azango etali yo na nini moko continue pe na komena ngo benda nzoto mutu soki aza pede sikre na ki pede na ye mutu soki aza lesbienne etali ye na nzambe na ye bino nde bato pe ya théâtre bo engorger bo bombi mabe mingi na lobi ya mabewa mabewa na suluso la bimisaki yango moni ba s'encharnaki tango moni pe nani la bichette bimisaki avant bo s'encharnaki trop na ye skoti ngana ebisi yo soki babo batumba Sodome na Gomorrhe ezalaka ba angelu ba porte parole nzambe ba bisi ve place to yo ba mibali basengi biso to lala na bango ale tumba boro est-ce que biso lelo tanto lo ba ke yo za lesbienne yo za pede est-ce que nzambe to yebisa nzambe nda tumba muki ezala muto nzamba che wa so c'est la paix à punir batuana donc tout tika débat en tout cas nga lelo ba na poto na tiki na nga makambo lo ba pede na ba lesbienne na tiki eza bango ndinga ba sepela kati na ba commentaire to mona ata ko sepela te ngai na okondana bango pona za nani nga na za nani mutu na mutu amema nkolo na ye amema ekulusu na ye place azoke mais tobi ke yo za procureur de contraire kutu nozela kutu opesa nde conseil epa bato babebisi théâtre conseil bano ya mike bazoya lelo na théâtre babebisi bango te ngai conseil na atangi epela atangi 7e bagarre ba 7e bagarre dotangi ga pona repêchage parce qu'il y a tika wala ma président na ngai na pese pe mbote si on ma président nga abongola mutema na liloba aza epinga na félicitaka ye azali la seule oyo asala likambwana na miso bana nzambe akena témoigner onde bato balobaka te ke o abengi bato ba créer base akenda na église liloba et pas ya prophète Konde Paul Dominique akenda apesi témoignage kuna nde prophète alobi na ye kende ko panza sango azo autorisation na église liloba alors évangéliste alobi na ye kende ko panza sango yebisa bato po ete obi na sima 7e bagarre obi combien de filles oyo batali babi biso be photo tika kopo conseil na opesa yo muto lingo koma ngo kokoma ngoti mais bapekisaka mutu azokende leti epela oyebise nini bapekisaka mutu ya lera mungwa te te ngana na prévité oh dendo ya ke bovandi dendo epela azande konanga ya lera ngoti skoti kabalo epela azande konanga nauti koloba awa mutu azala lesbienne azala pede etali eza vie na ye epela azande konanga nazalaka na ye na film ya lupango bamango ya Blandine Mafuta que j'ai sali et puis la joie moi sinanga na joie tatu muluba donc ozomona toza famille makambo vie privée na nga na yebi yangote soki ansa kolobango sika kotoya mingi mais nga na mpala nga na yebi yangote mais tu peux okoma pe ko bisake ansa ke na poto na ndenge pe na ya ninga ya bien te po mama kalunga lobango na poto na ninga bien te na ndenge mama kalunga lobango la duchesse tanga sala la déclaration na bango que la duchesse azoganga poto bango bakendanga poto bakendanga poto bazoya kini ayi ba condition ya kendela ngo poto bo condition ba mabeni ya mabe ya Gomorrhe Sodome na Gomorrhe oyo la duchesse sala comment ni la duchesse akenda poto Sodome Gomorrhe mais tout le monde Sodome non to tika biloko wana mutu nyoso tu e bon yebi bato bakenda poto na nzela na poswangu ya bato biso bana poto bakenda poto la misala sotuki bwala mungi na poto à mon aéroport en Gilité. C'est bon, quand tu internet, mon toi qui est poto boye, a qui est boye, tika ye azala bongo. La duchesse qui est poto se donne comme nous parce qu'on y. La maman m'a répliqué que la duchesse a kenani. A comment qui pédé, moi kenani. Maman kalunga monta le bango. Moi état de procureur, bilo on a lingangote. Bon ako bebi sa dossier moi na kata makambo ezate na kata makambo bango tu baza bandeko na nga na pesi bango liberté provisoire olo ba nini na bato ba uta poto ba ya ko terroriser bandeko na bango yo na possibilité ko kende poto te ba tango tele lelo ba ya te oza raison likamwana bato ele balobi ansi caprice bolingo bien na pesi ko na range rover na boy o terroriser bato caprice bolingo bien muta déplique pomba si wana soda na alobi ah c'est nous là les richesses sont que capote bo sont que kin bozonga na kana likambo bozonga kana problème voilà ba ya ka autorise tout ya ka to problème te on est même d'accord tu moi peut 2 minutes deux fois ko yana yawa et comme système ba problème kasi ma comprendre j'ai zanini ba tout ne ba ko supporter te artiste à vivre à peine à base nous avons des artistes américains va vivre à base tout à fait vous comprenez base mususu so ba tu ba ça les wa base ya ndeko na biso na bango lelo frère nanga que j'aime beaucoup Dacosta. OK. Dacosta comment le niveau ça ibuta papola ibutu mbata. Vous comprenez? Pona nini? Ibutu pa kena koloba na kata base wana. Ibutu pa lobika to so sali base na kata base ndima critique.
Vous comprenez? Il vous avez je vais te cogner. Vous comprenez? Alors, Moutouna Moutounza, Bassala, Baromité, Manamité, Manamité. Moi, je ne crois pas que As nous a la Bilamba bien, à son billet, dans la richesse, Baya pour avoir un problème. Non. Bayaka, As a plus na comédie. La richesse que tout le monde a dans Makambouana. Mais il y a un comédie, Maman Galunga, na ipe la babi qui asila, Zala sous na scène théâtre, Zala raté. Quand on peut ça, Makambulelo, As a dit. Yebisa bon. Maman Kalunga, moi étant que procureur, et puis là, As nous a la sila. Moi, je suis un comédien qui a minute, soit succès, soit bimia, soit littéraire. Ah, on a un pote, soit bimia terre. Tu es un pote, tu es un comédien qui a un pote, qui chasse. Ah, on a un bani. Nature des filles. Nature des filles. Caméraman, ils sont bien. Nature des filles. Comédien, il faut que nature des filles. Nature mon côté. Comédien, il est là, soit bimia, il est là. Asa na terreur makasi. Asa na population d'Angena ya poto na Kinshasa. Comédien ni na film na YouTube et beti 24 heures beti 1 million de vues. Wana Azate. OK. Donc baninga ba ivoiré bazo sala ba. Est-ce que film na congolais c'est qu'il a déjà concours moi na Europe kuna. Ba théâtre na zo to sala ko. Mais tu vas quand se focaliser na distraction. On ngolo ba ke malgré ba sala ma belé bazo lu na ba télévision matin midi soir comédien makasi na minute Azate. Azate film moko te ke na moni kutu film mo na poto bazo sala projection na kutu awa et que na concours na poto. Ya bato poto pe kaka. Ya bato poto. Alors on appelle ça devoir boy. As nous solo la duchesse. Na mwana woto tanga komona lianzi yekutu ye na ebite soka tourner soka jouer kuna basanga na kuna basala film mo boye batinda ngona concours biso pe batakishasa awa to sala to tinda ngona concours ti siko to zobeta 1 million de vite donc ti na bani na liste ti vient na biso a Pofirinze ya ko sala ba film rien budget rien de vieux zate 2 minutes à moya mikolo 1 million de vieux zate 24 rien Ans, rien. 24 heures. Je pèse mes mots et puis nazo tia ma boko na bakata. Donc tu as mis ta mère 24 heures du temps. Pour qu'on la bête à filmer ça là et ça là 1 million de vies. Il faut que ça la tabou moko boy. Les tielo mo ya mbetu, azo damsonner moi si des bêtes 1 million de vies. Mon frère na biso mo bête 1 million de vies na page. Mais après combien des années 2 ans. Là na 24 heures ndé ba musicien ba beta ndé fali abetaka ndenge ritsa betaka. Oh 3 heures du temps. Innocent Baluma beta. Ndenge Innocent Baluma beta. To comme niveau pe ba musicien parce que so to komi bongo cinéma na biso ko teka ma artiste na biso ba ko ma cher. Le artiste ba sango libanga boka na après ba pe sombo. Après to ocha minoko na TV. Après to ocha minoko na TV. Batika ba distraction na moi étant que procureur. C'est une liberté provisoire. Mais procureur Jerry Kobetox mais tu reconnais au moins que la minute le monde du théâtre est divisé en deux. Oui. OK. Bon, on a bandi lelo. La bandi théâtre en 1997 en draft day. Na mona on moni bandi dokino so baloka na théâtre. Na mona ba. Na ko benga pe musuyo ndoki kita. Wala sa mukana no kindoki. Pour na expérience na bandi théâtre kana. Vous comprenez? Oui, théâtre est divisé. Si on bat tout mususu ba sa théâtre divisé. Na quoi na bango bakangani Scotty cameraman intel bo créer bloc na bino mobo c'est bien pour moi matsa musala mais ceux qui bozo sala ngo ya mutema mabe pour letinga gérer na otiko lo bateko bel via sala ba film benga ngati asa mutema bena otiko lo bangote si na bisalu Beckham mona ya tata moi si tendance dibinga na kotika lo tenir rigueur te dinana moni na otanga bango et s'il pêchanga wako etumashi wa mumenu OK efela na nous efela basé belé Dada international. Vous comprenez? Donc Dada international moi mato. OK, na pesi bien beauté. Moi mato, voilà photocopie mato. OK. Dada international. Et puis muto ko mekana mato pour tout. Mato pour muto ko mekane tout. Ba buzoba na bino bo sala wana. Oya ko meka. Il va me sentir. Tombe la dossier maman top te. To tombo la ngote. Te muto mekane na mato te. Asa parmi bato yo. Ba bisanga Jerry va. Kende ekosimba. Mais maman top va reprocher la maman belé na théâtre yo ko tikomuni non. Nana reprocher. Nani oya za se. Bêtise moi belé na théâtre. Nani aza se. Nani aza se na mboko na théâtre na aza se. To na mukilika nana aza se. To beta ko masula ma top tazo mériter respect belé. Ba ma top le roi baza so na site bois ki bon na cinéma Nigeria. Baza ko ba mama passa.
faut baza ba patrimoine na biso faut to respecter bango mais ba patrimoine ba bi ke yo peut bien que patrimoine ke na rapé na ndenge artiste azotambola ba maman otangi wana pour ne pas ko harceler ba tout émission lelo bazotambola mabe omoni Scotty nazo ba tout ba mibali ya mibali bazo ya lelo ba maman na bazo bebisa bango nani alobi yango nani yango alobi yango tanga nde kombote mais bazo bango siko ngoni mileti mikolo service na sala yango wana oleki na TV na bisaki président Lombe mon président Jiris Senabiso président Masumu ngai nazo ya wana tant que discipliné puis chercheur ya buzoba o batu ba salaka o ya koya kolobaki ba sœur na biso lokwa ba Teresa ba mama top ozi ba sœur na biso lokwa ba Pati Melanga ba kisi mama Teresa OK Pati Melanga ozi ba mama na biso mama na biso mama pasteur mama Marie Hélène ba za batu oyo to créer bango buzoba te tango lo ba likamwana Scotty tango batu ba lo ba likamwana oza na preuve oza na vidéo filmé ba na Flamingo mobwe photo yebaka makamtolo ba yo loka vidéo mais batambo la répète mais ça vie na bango mais ça vie na bango na batu Scotty ndé po nini idéologie on est à paparazzi on a mboko na biso exactement ce que commis boromona ba tout batatia ce que commis kasi bakache otonda bakache otonda yo kasi yo sali mutulika mabongo mutatiki yo muta poto utabi sanga gérer obi ke mission mino bosaka na ba personnalité batu ce que batu belé mais ba compte en prison c'est ça comme ikala batu te nazongi na likamu ya mwana wana oyo azolelo balelo likamba belvi OK yo mwana oke poto oza mukala ya mwasi abengisa yo na poto okende na nzela ngola po nzela ngola penga pe lobi na kokende nzela ngola omona pas o souffra na ebite so leka na zamba pe ya Mexique so po lekela wapi mais lelo yo komi kotelema liboso ofinga belvi ofinga ida do yo peno komi noko ba bengo papa tumba bando ke poto la kisanga nako comment nena lianzi bando ke poto la kisanga no film osali soit disant lo barake et pas que no beta to na poto ngana tourna ba nzonting bo beta na comment nena na théâtre nanu et ko bimisa ba lianza ba vena biso lianzi okuna OK et bimisa yete OK batu mususu yango moni ntala ba commentaire batu ba tune nini o pe soit uti wapi est-ce que nga chéri pe ba ko komelanga o pe soit uti wapi osomona ke batu ba oyebete na tete ba yeba kyote ba mono ka liboma mo efumo boye moi ça zotindo finga ba te puis moi si muta filma kae mais vous reprocher et pas zo finga ba sa batu lokolo ba ndiko toucher belle vie o toucher batu ngape na o toucher moi si nae OK pour na ça na matière moi si silika pour en sa silika wa pour ba toucher moi na madame so ya toucher belle vie moi na mbwa belle vie moi na mbwa ba diro ya lobi wana et puis era ngoyo Scotty pardon s'il vous plaît le balikambo bande ko bele ba ko luka mukanda na mitwa baninga neti garçon otangi comme nena lianzi aluka mukanda na komba belvi bazokanelanga nazoki makongo aida azokanelanga bango bakoma otambola na mama olive bango bakendaka kinga kati bazokanelanga ozomona makambo yango est-ce que azolota teke un jour oya na Kinshasa amema batu ba Kongo Mirma obisera na so Mirma taza moi taibo na théâtre Mirma na ocha témoin na ebi mema bango ba Kongo nzela ya trait amoni sa ba artiste boye mais akie na plateau pour le baké Kalunga na misu ya bato alobake yango bino boke abisa ba ya dadi a fondé pena ba kombo ba José de Londres pena ya tournage na yo OK tant José parmi baba na mbalo bazaki mieux payé Sami Mokili José de Londres ya nanga Janify yango na yesa ya Jani yo pe mususu zonga na Kinshasa zonga Kinshasa tika osambule na poto yango pe petit raison lelo tika osambule na poto poto za bena cimetière ya ba za cimetière pona batu o batikala sona musala te ya po ayaka ta tourna ba nzonzinga c'est pas yaka tourna ba filmer malgré boyi bango na toluka no MTV boyi bango mais oui to biso to za trop local to za trop local filmer na biso moko te na eke concours à part ba vivre arrive kaka mtu ba projet malamu filmer maboke et que na concours te donc yo ozo kosa qui obengisa intel Kalunga aza mutema mabe alingaka yo évoluer te walo kuta makasi ya yo walo kuta nazana mati ayo finga basa batu ngana na matière moi sino aw sokyo meki te panza sokyo meki panza lelo na ko bibisa ba ex ne nyoso ya kala boko bunda boko swana na mosinzo yo beta batu po ndenge okenda no beta ne batu mosinzo yo za modèle te ya koloba mama ba ko mene betali o tourna pe sous théâtre te
nanga écoliso qui chroniqueur on a poto kuna ka kurozo e para nga na ya okima e classe wana va dormir dans la chambre dit Babi Lopez sous à Major Bissadi du coup t'as volé caté voilà ta babilo ka bêtise ça que non le bapona combat Major Bissadi mon vieux que j'ai sali vraiment procureur de la presse appelé son mot Major Bissadi les loyo ata to zakina to sana biso ba producteur tende bato balubaka mais to zakina un messier a misai quand même bon on a muke wana Major Bissadi dit a ouais pe ko sombe loko na yebo ya fi zolo tout ça ils ont ba préquicier ba Nicolas nini mwana wana comme nazo bosala comme on est trop le bar alianza telianza masala oh boya za masala lianza za États-Unis vena so lianza na kin o yebani yo do finga lianzi moi ça bengise na poto mais pourquoi bino na réformuler en presque 33 ans et 23 ans la majorité à bata théâtre bolinga te bosi ma belle vie pour ni boluka rôle na te na lobi papa est-ce que ndenge na zakana belle vie est-ce que ngana ko ba ko le kana TV na baké na bunde la belle vie to na sa la belle vie kamo boy po achanga na rôle non dans ce ko récompense rôle te na zo luka récompense te ngai mona na za mwana modero na komaka ndeko nanga soka benginga soka benginga te na kopali ke ndeko nanga sala makambo ebela zo sala et puis na luka rôle te na luka ne bosoto na biso to bombango yo bi mabe sala na ba jouer obi ba ki sata na sala na ba musicien makambo lelo ba comédie ba olo ba ba ansulu zolo ba nani yo ka dabe ministère ba loba ya bango ezalaka moi c'est mo boya kalavana na musicien so pe ya lukuta so pe ya solo na bandeko la nyoka bandeko bimananga boya na boya lukuta mais oyo ka pena artiste musicien ye fallait azolo bela intel boya sala boya na makamaki sata na olo bango te mais na théâtre lelo koma ya pa ka bina film taloba aloba ni ko senga bo mangai ya tina ba bo mangai te wana mutu na biso na succès mikolo bina fila na succès aliki nani bina fila na succès ko bina filé Robino Mundibu héritier Watanabe Fally Ipupa beau frère ngam na otanga batu na ngati oui émission comme na suka ngana otanga batu na ngako to baniration émission sonné na otanga batu na za journaliste na sali hit parade na ngai championnat lina foot à Congo Robino Mundibu Fally bina filé na bina filé oui que fait avec Stade de Marty oui az artiste musicien congolais Abissa dynastie ils a problème te et c'est même pas une année ils a problème te parce qu'on a liste bato ba ça succès chef était point bato ba na succès ngana tangi eza moninga eza hit parade nanga ça n'engage que moi au boy sala mukilino mélange Javel Koufa vous en a problème na bata faire na za problème ata mukete c'est un bon chanteur na ebiso musicien yemba kala musakana ba wey eza fait rigolo mais en actualité boy mbatu bazana makambu Fally Ipupa héritier Watanabe bina filé kulumba Robino Mundibu tout ce qui est là j'ignore c'est est-ce que la réalisation non pas son parole dernier mot nayo au bois bateau au bois s'il y a de programmes parce que aussi c'est un président d'un grand groupe pour la peine il y a mort en abisso na Kinshasa mais aussi un chroniqueur à l'Obarapé Mambo Malamu à ça peine nous tout père dans maman mebele. Je ne sais pas s'il y a des choses au Koloba à travers Congo Promo Télévision, professionnellement. En tout cas, nous avons internet au Koutara de la chaîne. Ok. Nous avons Congo Promo. Oui. Nous avons internet. Papa Rafingindu. Nous avons internet. Bozo Boke, Matanga, Morobo artiste. Congo Promo, je suis déjà batch. Bino ba chaîne bino ba c'est là ba pesa bino ba jina nega ah nzabe Rafingindu papa nyoko la biso. OK. Bon ça ba chaîne en tout cas ba chaîne ba Congo Mikili ba Congo Promo ba vie du public série on a maga vie du public et quoi. Voilà. Mais non, en tout cas merci beaucoup nga ngina lo baboué. OK. Ba Gaulois. Bon respecter héritier. Faire à lobby à sa dernier fils. C'est fini. Le dernier fils a besoin de mériter. Alors, le dernier, à sa dernier fils. C'est Léo. Kolobalisu soute. Tika. Miel de son. Ça l'effort de vocal na yo, nanze munayo. Kolobalisu soute. 1500 euros téléngana la proche héritier a t-il l'élo? Yé pas que 1500 ma que vocal à ta faire. T'as la niveau. Yo son nous kabitum, son nous kamutabunde là. Yo soluka bitumba ozoluka mutu abundela yo tanga foka na ata ameka amen comment héritier longola ngoto donc en tout cas ache foka la féri yoleli eza foka la féri boy na nenga na oyembelango na boso pesa la kosa muke ntonga mpangi obiki ba osala
bloc ya koyemba héritier Watanabe Weranson Jibem Piana nzambe mokili koyimba ega musique comme les empire ko eza empire bakuba yango wana donc merci belé na batu bolandi biso ndeko yo na poto ndeko na Kinshasa olingo tinda mutaki etanga na Chypre bengaka Jericho Betox Erza service ya boss Mike ezawana ekomemango na $1500 et puis na pesi mbote na mama Bella Dinganga la patrona et puis na pesi mbote na Brinette Malula là où repose le cœur du chef olinga te bongo non ça va là où repose le cœur du chef Brinette Malula ma mère nabika là où repose le cœur du chef Brinette Malula leki ya batu ya Andy Malula numéro na plus 243 90 et tel numéro plus 243 99 21 69 651. Merci beaucoup. Nabatutu bolanda kingai Jericho Betox. Soki na lobby mabe était que procureur. Bon supporter nga. Ayo singa pardon tia. Un sous Makalunga. Epela. La duchesse. Bokene liberté provisoire. Muto lo bali sauter. Soki bo lobby et tant que procureur de la presse. Je vais vous arrêter. Merci beaucoup, Scott. Voilà, c'était un réel plaisir d'avoir reçu le procureur de la presse, Jericho Betox 207, Papa Pembe. Il y a le barabena Pembe, il y a la langue dans la poche. Donc il est là pour réagir au sein, il y a mon abus, il y a artiste et tout ça. Donc c'était un réel plaisir. Quant à moi, je dis merci d'abord au boss Rafungindu, le boss de Congo Promo Télévision, ainsi que Maman Belinda, je vous salue. Ndenge Bozokumbela, toujours idéologie. Junior Senda, c'est lui qui a réalisé cette émission d'aujourd'hui. Niki Rubio, bientôt à Kinshasa, mon ami, je te dis merci. Boss Junior Bouibou, les millionnaires, je te dis merci. Sans oublier mon vieux Bruno Lubika, Mbongo ya propre. Très propre. Au comélier, bonjour. Parce que tu dis que tu propre, une intention. Il y a moyen que tu viens na mambo salaka ba bien pena immobilier ba commerce minene. Tu super mon boss mais le quoi salaka pour ta pote Tony. Voilà. Donc Bruno Lubika mbongo ya pembe. Voilà. Mon vieux Bruno Lubika, Jericho Betox et 207, donc on est toujours ensemble. Je dis merci à Jenny Mangaya, la queen, là où repose aussi le cœur du chef. Je ne sais pas de quel chef, voilà, Jenny Mangaya, la maman de Jaden Paradis, la queen, je te salue là où tu es, bon rétablissement à toi. Je dis merci à mon petit frère Jonathan KMB. À Paris, Damaris qui a la Damachou, je te salue, mon vieux, et plutôt mon oncle Pablo Kaimbe aussi à Paris, l'homme légitime, maman Léontine Omusomba, je te dis merci, ma tante Mimi Kaimbe aussi, je te salue, mon vieux, les big bro, on a vu un bon les big bro. DJ Force et Pasuka systématique, le meilleur DJ de Liège, je te salue. Sans oublier aussi un frère que j'aime beaucoup, DJ Fox et Pasuka. Et DJ Force qui toque au KMB, Willy KMB, je te salue. Je vois directement mon ami, tu peux pas soutenir l'émission, voilà. Gloire Mouaka, je te salue là où tu es. Sans oublier Diego Ngani et Jenny aussi, je te salue. Mon ami, le Turc noir. Donna Moulumba, sans oublier les boss américains aussi, c'est fou. Bon suite au programme sur Congo Promo Télévision. Au revoir.